Bonjour très chers amis, bana nsome kolo Congo balinda biso bonso na kati ya TV lolaka ya mvuluzi kimbangu. Ya solo comme meseni izako senga ke ya solo toko lâcher binote comme on vous a dit. C'est votre grand serviteur ndeko na bino, papa bino, na kombo ya papa Sayala. Oyo azako lemba binote. Ndenge na prometaki bino ke nzoko alembaka bino na ite et ngai na kolemba pe binote, je suis avec vous. Je suis avec vous, c'est toujours dans les cadres de chercher des solutions. Des solutions, comment s'en sortir dans l'impasse que nous vivons aujourd'hui en RDC Congo. Il y a Rotala et il y a Solo parmi nous, il y a beaucoup qui comprennent. Beaucoup ne comprennent toujours pas. Donc, vous allez vraiment diviser, bateau et belé sur total bien. En réalité, c'est moi qui comprends qu'il y a Solo, nous sommes dans une situation où les gens o bazoko mona bazana vision ya musika sengel na bango basunga bandeko mususu o bazo mona musika ti bandeko bana some kolo Congo comme d'habitude to bisaka bino ke tora liboso na kombo ya bankoko ya biso po ete bango balakisaki biso nzela ya tata soki totali na kati na bango tobengaka oyo aza mobundeli ya solo na liboso tobengaka tata kimbangu dans Tongolwa. Tolinga te, bolinga te, azali les sels noirs. Oyo nzambe tata tinda ke lakisa bandeko na yo nzela. Po ete bandeko na yo ba benganga, ba belelanga, il faut baleke pai na yo. Je crois que to selba erreur mingi. To bungi nzela mingi. To eba kiteke to koma nesika to komi. Mais je pense que na mingi parmi nous, il est grand temps pour na bango ya koyeba ki ya solo to bunga kinzela. To bungi nzela. To zana kati na bobungi. Quoi et comment faire pour na ko retrouver chemin. Pour na ko retrouver chemin, et ça question ba repère. Suivez-moi mes chers amis. Et ça question ba repère. Ce ko baneko kende na nzela, ubunga ki po ete ochaki bilembo te. Ce ko chaki bilembo okobunga te. Ce qui ozalaki na makanisa ko chabi bilembo ke na kwa ona leka ki lembo na nga yango. Ce qui na baneko zonga, umukobiso na koya elembo ndako wana. O elembo eloko yo, o elembo nzete oyo. Et kozala na yo malamu okobunga nzela te. Effectivement, lelo en observant ce qui se passe chez nous, tu en as bobungi. Tu en as bobungi, tu bisute. Tu ebite nini to sala. Babungi si biso nzela. Babungi si biso nyonso dans tout, babungi si biso. Yakotala tout ce qui se passe na vie na biso. Na kotala na mboka, ya kotala na étranger, ya kotala awa na kati na poto, otele ki antoka to bungi nzela. Biso pena to bungi nzela. Surtout, ba oyo, bazana kombo ya tata. Ba bena Congo. Bana Congo. Bana Congo bana elaka. O ba loyake ke bana wana, bako kende poto, bako yeba. Motako bungisa bankoko na bango nzela e bako zala ne mayele po ete bako vivre ne sika moko bako comprendre bazalaki banani. Ba bena Congo désolé, franchement désolé ya komona ke tozala kati na bobungi e tozo zela moto abungisa ke biso nzela aya po ete na objectif na ezala ke totika na molili complètement jusqu'à l'infini. Éternellement na molili. Bisoto kansaki ke ayako l'exception nzela ya tata. Nzoka te ayeba ke nzela ya tata te. Ya yela ke intérêt ya masa mabele. Pona bozwi oyo eza na sa mabele esengela ki na ye abungisa biso nanu bo biso. Soki abungisi biso bo biso tokoyeba te wapi tokokende. Et voilà. Effectivement, tobungi nzela. Tobungi nzela. Acceptons-les que tout le monde est là. Et quoi faire? On a besoin de repère. Ba repère est là comme la mouké.
ba oya bino ba repere za biloko moko ke ya kala ezalaki wana repere ezalaki wana bilembo ezalaki wana yango ba bengi repere bilembo bino boboyi bilembo bino bolobi te biso tozotonga nzela ya sika oya biso tokotonga nzela ya biso ya sika bilembo wana ya kala toboyi yango bilembo wana kala nazala clair bilembo wana kala nde bobiso bilembo wana kala bobiso bilembo wana kala bankoko ya biso to rejeta bango to boya bango siko to bungi nzela na nani toko senga lakisa biso nzela po te moto abungisi biso nzela akola lakisa biso nzela te po na yo objectif nzela ki to bunga na définitivement esengeli to belela ba oyo ya biso o ba kozalama wa bana babunga nzela to ede bango to sunga bango to tcha bango na nzela me bino boboyi bino bandeko na biso boboyi bolui que vous êtes bien là où vous êtes, n'est-ce pas? Mais, bokamwe. Bande kono biso baza kolela. Baza kolela, ça ne va pas. Ce que tu sais ko yoka basango zo utela biso na kati na mboka, basango nyonso ya mabe, ya pasi, ya kolela bande ko s'en sortir te, ya kolela mabote s'en sortir te. Bana bakomi ko bomana, bakomi ko liana, bakomi ko sala makamabe oyo, esengele ke sala matena biso ba bantu. Bana na Nzambe ndeko mobali comme ndeko mwasi oyo bakoza moponami oyo bakoza mwana Nzambe oyo bakoza mwana elaka voilà oyo bango ndenge nini bato esengeli ki balakisa yo rejeta bango yo kanto obimi na néant dans le néant tu es sorti dans le néant esengi na yo otambola ndenge esika ozo kokende lokola ndeke ata ndeke mobo ayeba kazala na awutaki wapi ayeba ke ke atambula pumbwa ale akozonga na zala na ye ndeko bino bandeko bosaleke bubungisa bandeko nzela obo participer na musala soloka oyo ya diabolo asaleke to bunga nzela bozoloba nini boyebi boza banani sio bozoloba nini abo participaki na ko détruire bandeko abo participaki na ko détruire mboka abo participaki na ko détruire bana avenir ya nation avenir ya mboka et comme mitigé tout ça ko yeba te par quel pied danser e bandeko esengela ki na bango po ete balakisa bandeko nzela ba beta kitolo balobi te biso tsaba saleli ya Nzambe toza basale ba Nzambe faut peto lakisa bango nzela ndenge ni Nzambe atindi to lakisa bandeko nzela me basali yango te bango bakoti biso suna kati na bubungi makasi na chaque mboka tata achaka bakonzi ba elite ya mboka oyo bamusala bakake toute autorité vient de Dieu ndenge bolobaka Dieu na bino boyebi. Et toute autorité wana eutaka na Nzambe biso tobenga tata Nzambe na tango zo utele pa tata Nzambe fo eza l'autorité ya solo ya bolingo ya kotosa nini kotosa mibeko soki autorité wana ezali ya bolingo te ezali ya kotosa mibeko te ezali autorité ya Nzambe te soki autorité wana ezali ke ya kosala kaka baninga mabe eke bango yozalaka malamu baninga basufraka na yango en tout cas ndeko na ngai autorité wana ezali ya Nzambe te ezali ya bolingo te po ete autorité ya bolingo ya Nzambe tata ebunganaka te ebandaka nanu na bolingo na kotosa bolingo mibeko mpe misala wana babengi yango autorité ya Nzambe tata, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord là-dessus. Alors, tu sais qu'on continue qu'on loue kaka solution. Tungai, personnellement, ndeko na bino, nazo lalate. Na lalate parce que, quelque part, nazo engagement. Nazo engagement. En tant que moi na elonga. En tant que ba na elonga. Nazo engagement ngabite, ngai fona bunda lakse bandeko na nganzela. Ngai fona bunda na laksa bandeko nga obaza kaka tozana banka 1% na bakisa to komata 2%. Bitumba na ngai eza ko luka ke to komata 2%. Pona nini? Poto tondisa nini?
po te tolakisa pe tata ke toza na bolingo na ye, tolakisa pe tata tolakisa pe bangunda na biso ke ya solo toza na bolingo, toza koluka torécupere baâme perdi o baza éparpillé à gauche à droite, baza koyeba to bamikoti na kati na jouissance, bamikoti na kati na ambiance, bamikoti na kati na désordre moko incroyable niveau spirituel kutu koloba te. Bandeko nakanisi mingi kati na biso bayebaka te ke mpo na kolonga eloko nyonso po te elongama esengelaka elongama nanu kolonga elongama nanu neyebi te bolimbisi soki elobamaka ndenge wana me nakanisi elobaka mpe ndenge wana elongama nanu na nzambe spiritualité tolonga nanu na spiritualité avant tolonga na physique. Soki tolongi na spiritualité te na physique na bomoto tokolonga jamais. Tozongi sima karatere bobine tozongi na bobiso esika to perdaki nzela na bobiso to perdaki nzela na cadre spirituel na spiritualité na biso to bunga kinzela. Alors na ndenge to bunga kinzela na cadre spiritualité na biso to bosa na kinzela esengeli to zonga na sika wana na spiritualité yango nga na yela kabino kaka na zongi la kabino wana na bobiso na spiritualité na biso na nzambe ya bankoko na biso na bobiso na bankoko na biso bazalaki bien na kati na mokili oyo bankoko na biso banyoka makite bandeko na nga bankoko na biso bakende kobundisa bakoko mosusu te na mboka mosusu kokende mpona babotola bango mabele na bango badétruire bango bakosa bango batikala kosala yango te. Exemple yango wana oyo kolanda et soki tomitali bien bomitala bino moko bien na kati ya nature na biso babantu tozali bapeuple a problème te. Nature na biso babantu na kati na biso observez bien toza ba peuple a problème te toza ba barbare te tolinga kamo bulu te tolinga makila te yango wana banguna nde bayok bakoba yeba ke bato wana balinga kamo bulu te bato balinga batosaka bato babanga tata na bango bato babanga nzambe na bango toko sala nini po ete tozwa bango toko yana ko écarter bango ndabo bango wana soki to longoli bango to écarter bango nabo bango nabo nzambe na bango nabo nkoko na bango na spiritualité na bango wana tozi bango. Ah bon elekaba kindenge wana bayokana kindenge wana oui effectivement bayokana kindenge wana et c'est qu'on voit ba écarta biso balongola biso na bonzambe balongola biso na bobangi balongola biso na botosi balongola biso na bonzambe na biso banani o ba contribuer ke bango balonge loko wana kaka parmi nous kati na biso bandeko ya lokoso o bakanise kete komba présenter ki bango ke biso boya bosalela biso toko pesa bino pouvoir toko pesa bino bozwi toko pesa bino nyonso bandimaki voilà esika bakenda kina yango bandakala nazolo ebandi lelo te ebandi bandakala bobungi nzela wana ya bobiso ya bonkoko na biso ebandi lelo te mais toujours continuer ko vivre yango yango ne bisaki bino ke ngai wa bino na bino kolemba bino te nazako yakaka na esika wana koluka koyeba to bungela ke wapi nana bungisa ke biso nzela ndenge nini zo senga siko to sala to zonga nzela to belele mingi to belele na bakonzi to belele na ba elite na biso bandeko to yebaka ke soki to luki ba biso te to kozala ba bolole biso nyonso ba to kofinga mamokili mobimba
toko finga mamoto moko te akozala akobimisa ta mutu likolo ndenge balobaka akobima la tête haute pour dire que moi j'ai réussi, moi je suis millionnaire milliardaire lokuta na banda kopesa kosho banda kala boko zala boleki wana ndire boleka ki wana te na kibokonzi na nyonso effectivement ce que toza komona tozo kende na suite wana tozo kende ke ba mingi bazo kanisa ke balongi ba resir nzoka ba resir te balongi na noti to loba kyango bandeko bozi ba mbongo botie na Dubai bombi na boy boko perdre ba mbongo wana to suki wapi to pese exemple moke lilo mingi wakomo kolela Dubai tika lisusu esika bano compter na ngote et servir de leçon te et servir de leçon na note ya kotala ke nzambe toyebaki te so tolandaki papa alobaki makambo so zaki prida nango te mais ata même maintenant to meka koluka ndenge ni to zonga na arrière to senga bolimbisi po ete buzoba ozo yela biso liboso to kwela lisumu wana te lisumu te jere ti lisumu te to loba kama sumu mingi awate alors bandeko oyo nyonso eza koyela biso liboso toza koloba toza kolaka toza kolobaka eza koya eza kokoma bandeko na yaka mingi pona kolobela belite oyo bakanise keke bakolonga balongi te bakote na kati ya libulu oyo tokoloba piège oyo bayelaki biso na 3C. Donc, nous étions distraits na 3C. 3C, yaki na plan nango, mission nango yaki na kati na biso, pour na écarter biso na biso na bonzame na biso. Mission ya batu ya 3C, ezalaki yango wana, batu na solo ka impérialiste. Dans leur mission était de nous écarter de nos ancêtres, de notre spiritualité. Effectivement, balongi nango. Écarter biso na ba divinité na biso. Aujourd'hui, ba divinité na biso to biso valeur na bangote. To biko to sa bangote. Po ete ba hili biso ba divinité mususu. Et sengel to sa bango. O ba yela biso na 3C. Et to sa bango. Avant tout ça, quoi que ce soit na kati ya Congo, to se référer nanu, to tuna nanu ba divinité ba étranger ba penser ni neloko tozo sala to boy ko tuna bankoko ya biso to boy ko tuna ba divinité na biso to se référer to tuna ba divinité oya ba paya po ete bango batu ba garantisa biso ke ba pesa biso pouvoir bango ba garantisa biso sécurité bango ba garantisa biso ke ba ko bombela biso ba mbongo les moyens bazala nango epa na bango to zala na bango elongo likama ndeko ya solo to akomona likama wana bo s'en sortir nangote. Personne va s'en sortir dans ça, croyez-moi. Personne se sortira tête haute. J'ai dit bien personne. Alors mes chers amis, les élites formatées pour les intérêts des autres, pour leurs intérêts égoïstes, ces élites croyant gagner, et ces élites aujourd'hui commencent à sentir qu'ils sont des grands perdants. Ils sont dans la religion, ils sont dans la politique, et ces élites espèrent bien que, non, moi avec mon argent, ça va me garantir, na kozala mutulobi, et mes enfants va kozala batulobi, pour être mbongo fortune, nga na zanango, on naza kozwa, on naza kobomo mpanzi, on naza koyiba, et ko servir nga, et ko servir bananga à long terme. Et dans l'entretemps, baloba était, les biens mal acquis ne profitent pas. Les biens mal acquis wana oyo esangani na makila ya bandeko po bandeko baza konyokama bandeko baza ko souffrir po yo bomba mbongo wana na mopanzi po yo tia nyonso pona yo rien pour les autres bandeko baza kolela makila eza kotanga mba ukufa bato baza kokufa po ete yo zala malamu
po to bomba nyonso pona yo. Elobeli yo nini? Elobeli yo nini? Tata mama ndeko nanga elobeli yo nini? Toyaka wana mateya. Toyaka wana koteyana. Toyaka wana koluka nzela. Po te soki ngana yo to bimi na kati ya molibulu, bana na biso to kobikisa bana na biso lobi. Soki vraiment tozali na bolingo ya bana na biso. Soki penza tona bolingo ya mboka na biso. Toluka kosala malamu. Toluka kosala mama Kongo malamu. Toluka kosala babe na Kongo malamu. Po ete baza makila na biso. Toluka liboso na kosala be na Kongo malamu, bana Kongo oyo bazali bana na Nzambe. So to sali bango malamu ekozala malamu encore. Soki to sali mama Kongo mabe ekozala soni be pasi na biso moko. Pona koteleke mama Kongo monta sali kelelo yo zala mokonzi. Mama Kongo sali kelelo to benga yo elite. Ba elite, ba autorité, soki mama Kongo andi baki to koma ngo okomi pete. Lolendo ko sala ya pamba. Soki mama Kongo soki bankoko ya biso ba permetaki yo teke oko mokonzi ndoko koma te. Alors soko komi mokonzi yebaka ke bandeko ba koko ya biso ba permetaki ko quelque part batala nanu réaction na yo ko zala nini soko komi mokonzi. Et na tango bango ba permetaki yo oleka mokonzi ne sika wana et que yo bosani ke ezana ba principe à respecter. Ezana chemin à suivre selon bo biso. Eza passe papa. Eza passe. Eza bate ya. Ko yinonga te. Ato yinonga wana ezali kamona yo na tata. Pote ngana ye na bolamu ya yo. Ngana ye ko luka bolamu ya yo na bana na yo o bako ya lobi na bankoko ya yo. Oto bunda na ngoyo. Pote bitumbeso ya. De série arrive. O ezako ye a série na kati na Congo. Na kati na mukili mobimba. De série wana mutu moko s'échapper na ngote. La kaki karma. Karma ezali. Le karma existe. Et ce karma qui existe là, ndekolanga, mingba baniko futa ja karma wana. Nazo rappele bino. Nazo rappele bino. Bandeko, karma ezali. Karma ezali. Karma ezali. Keba, leka na caisse. Futa facture na yo. Avant yo bima na magasin. Futa facture na yo. Na caisse za wana avant yo bima. Soko futite. Bana na yo baza lando na sima. Bana o batondi na sima nono bankoko na to na sima na yo. Bangonde ba ko telemisa bango na caisse. Votre papa est passé par ici. Votre tonton est passé par ici. Votre tantine, votre maman est passé par ici. Il a pris des choses. Il n'a pas payé. C'est à vous de payer ça. Bon, mon kama. Yo de muto zwaki. Yo de muto liaki. Mais banana yo ba futa. Ndeko. Ndeko. Partagez un message. Partagez un message. Ou to partager un message pour te lobby. Moto moko ta so raison que na yeba kite. Soki na yeba ki. Ngaye. Te. Moto so raison zati. To ba munoko ya biso. To ba na français te na anglais te minoko ba payate. To zolo ba na munoko ya biso pour la meilleure compréhension de tout le monde. Matondo bandeko bana somi kolo Congo ya solo bandeko to akomona ke bokanisa ki beliste na biso bakanisa ke bako gagner mais bakomi ba perdant et en plus nazo ko ajouter les biloke bako za ba grand perdant encore ceux qui va continuer mutu makasi baza ko sala ndeko bandeko o nazo bla bilo parce que ezali loba ya tata ezali loba ya tata. Na tanga za koloba ngai na koya kolobela bino ata boyini na bino nga boboyi na bino koyoka ato boyi koyoka okoyoka eza ko mai ato boyi komela okosokola yango ato boyi kosokola bilamba na yo ekozana posa mai donc mai eza important maloba ona za koloba eza le lobezo ute pa ya tata eza important que chacun de vous ayebaka nzela ni na za koleka. Alors, bandeko ba élite, aujourd'hui, ba élite na biso,
malheureusement qui sont aujourd'hui au service des étrangers, des occidentaux, des impérialistes. Oh, les élites qui étaient censées avoir le pouvoir spirituel. Oyo, yabankoko ya biso. Pour être dirigé dans Ngomboka. Malheureusement que nos élites là, bazana pouvoir oyo et outi naba oya bisote ba divinité na bisote. Ces élites aujourd'hui qui sont au service des impérialistes, des occidentaux, dans leur loge, au bazo commandité bango, d'obéir tout d'abord na oya bango bazo ko senga. D'obéir toujours au respect pour satisfaire les besoins de la France. Parce que dans leur loge, il faut obéir tout d'abord au impérialiste. Mais ma belle wana za impérialiste te. Ma belle wana za bankoko ya yo. Pouvoir wana ya ma belle wana esengele za la lié na pouvoir ancestral. Bon mélanger bitoto. Bokei ko za gauche, bokei ko za droite, bokei ko za ni na gauche. Papa mama nzambe na ngai passe na mawa. Bandeko. Tozan likama. Tozan likama ni boso pona belite na biso. Tozan likama bandeko ya pasi. Ya kotala ba réaction ya bandeko na biso. Ya kotala comportement ya bandeko na biso. Ya kotala mentalité ya belite congolaise. Oye tindama ki na bango ba batela mabele. Ba protéger mabele. Bato sabana be na Congo o batie bango na pouvoir. Te bango ba moni bango pamba. Non, mais ils n'ont pas les valeurs. Ils n'ont pas les valeurs, c'est comme ba Congolais. Ba n'ont pas mérité valeur wanate. Donc cette valeur o esengela ki ba élite ba remettre yango le ko la sincère auprès ya bo ba tiaki bango wana soi-disant. Mettez, je comprends. J'ai compris une chose. Nous comprenons le comment bandeko. C'est vrai. Ils n'ont pas besoin de respecter ces populations. Ils n'ont pas besoin. Pourquoi ils vont les respecter? Ah oui, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ba respecter la binoté. J'ai compris pourquoi ba banga ba divinité na bisoté. Et j'ai compris pourquoi babanga kanzambe tata kimbangu da ntungura te mama kipa mvita te nzambo ya bankoko na biso babanga kaite. Ah, c'était une bonne guerre. C'était une bonne guerre. En partant par 3C. 3C mutasali loko wana. Asala yango. Que oui, to pesa bango pouvoir. Tolakisa bango ke biso ba topesa ka pouvoir na Congo dans tout là. Tolakisa bango ke biso topesa ka pouvoir na Kachopa. Tolakisa bango ke loge na biso ba confrérie na biso nde yango mutu sim pouvoir na monde. Nde biso ba to décidaka. Ba koko na bino ba décidaka te. Nzambo ya bankoko na bino ba décidaka te. Nzambo bankoko na bino ba belela ki a décidaka te ana pouvoir te. Biso ba Illuminati, ba franc-maçon, biso ba tona pouvoir sur bino. Eh bien, c'est vrai ça. Ah ben oui, oui, c'est vrai. Parce que quand ils décident, et c'est comme ça, quand ils décident de manipuler les masses, ils vont manipuler. Quand ils décident d'imposer quelqu'un, ils vont imposer. Et quand ils décident aussi de l'écarter, de les chasser du pouvoir, ils vont les chasser. Et pourquoi vous respectez ce qu'on appelle la démocratie? Pour nini bondima que l'on va bien la démocratie, que l'on c'est la démocratie, va droit à peuple, il faut aller aux élections et tout ça. Donc, bah kosi bino musu na moi, na butu ba stra musu, n'est-ce pas? Pourquoi on dit que la démocratie politique existe? Et pourquoi on dit que la religion obaye la que biso existe? Et c'est malamu.
Po ete loka liboso, il faut nanu ba respecter bato oyo nzambe akela na elili na bango. Na elili na ye nzambe akela moto. Il faut nanu ba elite ba respecter que non nga soki lelo ba kobenga mokonzi, soki nazanga moko na mokilo ba kobenga mokonzi te. Osomona mutu moko dans le néant atelemi ye moko sans soutien à gauche à droite et ba benga président, et ba benga ministre, et ba benga député sénateur, jamais. Jamais. On vous appelle na ba titre onyo soboza nango wana. Oui, effectivement, parce qu'il y a la population. Si la population est quitté, bako benga bino bo kondite, bako benga bino ba président, ba ministre, ba sénateur. Donc c'est-à-dire que il faut commencer par le respect. Il y a bato wana tina bazo benga na bino bo kondi à partir de bango. Baza bato a sacrifié te. Baza bato te yako wana na banda na bonzoto nano na bonzoto et tokei siko na molimo tokei na molimo nzambe oya kela kongo tantotila mukolo mabele oya tina basale na ye lokola tobelela katata na biso tata mpungu tolendo tobelela ke mikolo nyonso na kombo ya tata kimbangu da ntungunwa na to na komba divinité na biso na kombo ya bankaka nkuku mpemba oyo tata tinda na bokonzi na kati ya mabele wana. Soki lelo bolobie ke bokomi batu na franc-maçonnerie bango bako protéger bino. Donc bino pona bino bako protéger bino koleka tata, bako protéger bino koleka nzambe. Donc nzambe azolo barien liboso na bino po ete bato ba semblable na bino. Vous ne respectez pas ces gens-là. Bozo tia bango lokola bato moko a sacrifié. Effectivement, si on regarde bien, on voit que bozo sacrifié bango. Mais kila bango zoko tanga baza ko nyoka ma pour rien. Bakomi ko lia na lelo par manque biloko ko lia ou quoi? Nyoso wana nini? Ba loge, ba temple. O bazo ko jije bino bo sala bandeko na bino ndenge wana. Bo sala bango ndenge wana. Po ete to sambusa tata na bino. Na tango bozo ko tolérer ango. Donc ça dit que bozo ko humilier les créateurs ya Congo. O bo komi pouvo komba na ba kibokonzi. Mokolo mabele bo humilier ye. Po te bon matisa ba kotu batu mususu. Oye baza ba konzi ya Lucifer. Bo mwene sika tokobi. Et sika tokobi na bo bungi yango. Tant que tu as awa aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un que moi, mon frère, me tient bantou, non? Et l'autre se dit, ah, ben oui, il est tout, baras, on a baras, on zamba kela. Baras a kela. Donc, c'est-à-dire, si on zamba distinga à chat baras na baras, à na kati na mokili, a yeba ki pona nini, a zaki sobate, a ki na bobungite, ras mo ko za likolo a ras mususu te. Libanga tata loba, libanga moke ko za likolo libanga mususu te. N'est-ce pas? Boyoka. Tata lobaki. Tata kimbangu dan tungunwa. Alobi. 6 et ko bon ne ko koma 9. Et na mikolo za ko ya libanga mususu ko za likolo libanga mususu te. Est-ce que vous comprenez? Donc bato mususu ba ko za likolo bato mususu te ba za pouvoir likolo na biso te. Mais bino bo souhaiter que bango bato race mususu baza na pouvoir kola epa likolo na biso et tandis que nzamba kela mokili na biso et biso bato nde batali boso zo représenter ye et senge to za malamu na kati na mokili et senge na biso ko nyoko mate et senge na biso to tika bana ba nyoko mate ba kata na machette et senge na biso ko tangisa makila te et senge ko sala ba sacrifice makila ba ndeko na biso te. Et senge tolanda bolingo mibeko pe misala. Na simana yango nde tango totie biloko wana liboso ba principe wana liboso toko tala nzambe la zawana. Nzambe azawana na kati na yango. Nzambe aza na kati na mbongo te. Nzambe aza na kati na fortune te.
nzambe aza na kati na mibeko, nzambe aza na kati na mibeko wana bolingo mibeko pe misala. Siko botie nzambe wapi? Voilà bandeko bana somi kolo Congo aujourd'hui, bandeko na biso ba bantu qui refuse, les élites bantu refusent même ya ko accepter que l'hégémonie occidentale ici là, que l'hégémonie occidentale pouvoir nango na mokili zate. Pour la bango, non, ils sont encore puissants, ils sont là. Il faut continuer l'hégémonie occidentale. Mais bino bozo linga bo nilobi ke boko tika ngote. Bozo connaît l'hégémonie occidentale. Bango mo ba yebi ke sidi, siko boko suka wapi. Bino ba élite. Bango mo ba yebi ke suki. Siko bino bo lebi tete biso bino bo continuer ka tout ça dans biso to permettre bino bo continuer. To pese bino ba beki bo continuer, mais bango mo ba yebi ke esili mutabi ke non ngai na kati ya boutique na nga biloko no sila yo commissionnaire yo keiko ko zwaka ba mbonga bato o tekela bango nini mukolo maison mukolo boutique lebi te awa te naza suna pouvoir nga so apesi nga préavis il faut na bimana ndako yo pour ndako za so angate mais yo commission beta tolo kuna libanda lebi te azama kasi ndako ezaka ye siko ler bokolo bino boko ya mokolo ya suka bino boko kende na ndako bomonike te akanga na ndako azaka sute nana kokoma zoba nani akokoma bolole po bango ndako eza kokangama bango boutique eza fermé bango stock ya biloko bako pesa bino bazana ngo sute bazana loko suta ko pesa bino. Mais bino bo kantik bo kagamika te bango bazaba ba grand prêtre bango baza tu makasi mais hégémonie wana oya kwa kosa ke bino hégémonie wana occidentale ezoko exister sur fini nzamba silisi yango akangi yango mais bino ba bantu bo préfère ko njokola bandeko na bino likola ko servir intérêt ya ba race mususu basangisi bino bo banga wana eza batutia wana bazaba descendant na biso bunu bo respecter batuti sakana bango te bazaba bana Israël te ba descendant ya peuple juif te ya ba sioniste te to banga bango mais vous êtes malade ba descendant nani ya bana nzambe ese bango bazaba na nzambe obe bino bo laksa bana na bino ke bakosa ki bango bino na tina tango biso zoko bunda na biso moko biso bana elonga to bunda na biso mpona ko lobela bana bandeko ke oui pouvoir eza na maboko na biso pouvoir se zongele biso to tellement bon lingi même ko ndima ngo te o toza ko lobe eza lokuta eza ya pamba likambote eza pamba likambote mais ya solo lelo belite na biso na kanesi bakosi bino mingi na bato bakosi bino boyi bango très bien o baluka ke bapesa bino pour ba sacrifice bandeko na ngai botika yango matondo tokutani lobi matondo.